nga batu bayebanga na Sinark te batu bayebanga na groupe Muyombe Gauche parce que groupe Muyombe Gauche na bandi na ngona Sinark déjà na koma déjà na koli déjà na omo d'ailleurs koyeba ko mbongo makasi meni ba actrice na ba acteur nga vraiment na féliciter bango ba tourner tous les jours chaque jour ba tourner biso na poto ta musu boko zo ata ya tourner mais ba ninga pe musu ba na misala ba ko kipo benganga mais ta musu na moment wana nga fona ke kayu après ça ok kayu moi musu pe moi ta musu za pe na bana mutu pe otiki la bana azate donc na poto to koma mingi ba responsable parce que il faut ça là socialité ba facture ko futate poto jouer te beto bona ba comédie les cara yo zala te mais tango yo comme ko jouer zande bon on y a déjà un an na bana te antiki bana la poto OK c'est comme mutu pe aba komi bana ndala mama na koma mama OK donc antiki bana la poto ce qu'on est na yebo dans naza libre kokata carrière batu musuto comprendre te musa théâtre za musala na biso to sala po yo onde to vivant na ngo ngana longwa déjà Sinark kala vana ke poto déjà ngana zena Sinark na botati na longwa Sinark na sali na lumière bane leki na boti après na yo ke poto na tika bébé na ngazaki na 1 an yo ke poto zemi na ata mutu moko mona ngona Congo te ndeko kande za ke quitter mata Congo ba ko sabakende bon déjà na groupe même roche to sala ba pièce bili so to tika ndi na groupe même roche za pièce o etikala ti lelo ya mbonge lo balo ba suka dans les films moko et bimisa biso ka te ba actrice na ba acteur te bimisa pe groupe voilà donc les films moko eza na ba souvenir ebele ma nzamba sa nzamba ebindeni asala mamna lelo et ceux qui yambonga za qui sous son vie tant mususu ndenge nzamba ebindeni amebela mamne tant mususu lelo mbeto beta suma so mususu bon elo kana regeta na musala théâtre zaka ndenge ba nako ba netini ba fan na biso mamba lobaka mais a defona condamna bango te biso ba congolais tozaki nde to vanda pe kana ba groupe ango wana to aka ba congolais na ba congolais biso nyonso to mi kosa na pe ka makambo donc na Congo na biso so yebani okipo ozanga libala okipo ozanga obota okoki ozanga makambo ebele kapo 2 personnes to 3 personnes mo ba yebaki. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à battre belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Rigé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté.
ba docteur ba ibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout na moto mbote na ba nyonso bo fandi boso pour cette episode na bino pona kolanda émission art en vogue avec l'école Miranki en vous lelo nazana sengo ya kozali boso na bino po na fandi vraiment peme na ba mama ozali na droite nanga ezali bongo mama Bonette Soki na gauche nanga nazali bongo na Niclette lelo ba concert nangai lelo en tout cas beaucoup za jamais de sipo to ambeli bino une artiste comédienne oyo a tikabiso vraiment na mboka Kinshasa kenda na mboka. Il s'agit de Souza de Monica. Les téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Nabino Zotouan Nabiso, na sepela koza nabino na émission Oyo à l'ombre de l'artiste Ezarana pour nous remercier bino artiste nyo surtout bolinga kaka silelo nde bomona ke nazanga mo côté to amisatu nazana na gauche nanga nazana ndeko na ngai Mira Kianvu ya Biso TV et puis après Mira bomoni ezali Niclette lelo de tous les temps ya antenne A kasi ensemble na bango to yambi mwasi moko ye asepeli sabino et puis kolobaki akasala ki mwa kasio ndambo eza na ngama makila akosepeli saka biso ka poto yebaye na pièce ya munene o to sala so ba moni ka ezanga raté o ya yambonge na Souza donc to yambi na bino Souza de Monica auti bongo na mboka mikili ayeli biso awa to kotika epe bongo te to sto yamba une fois na émission mo to sala pe kana équipe oyo le rapa yé kotala biso to yamba eli sous parce que ça fait vraiment longtemps na pesi bande wona mbote Mira mbote Bonette Niclette lelo mbote maman Bonette Soki. OK, question na ngai libosé bandi Souza d'abord soit la bienvenue to yambi yo bon basangeza ndenge groupe na yo na lumière okuti yango ndenge. Bon, nakuti nana lumière eza bien, baza bien, baza bonne santé, bango nyonso. Mais pour na groupe na koloba eza moi muke batu ba otu na biso référence à groupe parce que to bando le ka dimanche to komi vendredi na 22h après rediffusion lundi na 9h. Donc batu bazo tout na moi muke mais nana lumière eza na Osaka présidente. Non, on a sous-présidente, en fondatrice. Okay. Président d'un groupe d'Anna Lumière et a géré pour le moment. Ndé naïe géré Zaka na groupe mais avant au solana bande koto bande na ko ya ko sala comité à sika pour bande ko surtout travailler ensemble. Mais Nana Lumière et a toujours Congo web on est là. Tu comprends pas on biso ba ndimate ke Souza. Pour mingi ba mondi o so genda poto. Pourtant on to bito yamba mso tuna oh. Mais tout le monde ma TikTok ana poto akomi awa mkoni ça fait combien de temps que yé? Bon, lelo 5e jour nanga banda na ye. Na c'est des 5 jours. Et ça la visite normale au ka autant. Na yo ta la famille, na ye na visite familiale. Na yo ta la ba famille na to mona na kala papa kufaki na zalaite dans nyonso to na on a aidé. OK. Comment on a boyé et sali nga malamu parce que après 10 ans au voyage déjà 2013. Tango ozomona théâtre na biso ya Congo. Bino boza kuna mikila poto. Na o izali lelo ya Kinshasa. Différence ezali? Bon, différence ezali parce que lelo internet est hein. Liboso zai ka to le kana biso na antenne A to le kana na RTNC to le kana Congo web to le kana TKM. Bon, lelo comment beaucoup tourner pe siko kana minute maman mokil mombe moni donc différence vraiment eza makasi papa. Si aujourd'hui lelo ndengo yé debi théâtre ils ko jouer c'est un peu différent na lelo. Ce que lobi que lelo babenga yo jouer na groupe na yo muyombe gauche. Au jouer pourquoi pas ça groupe nanga wana eza moi na bisika obotama oboya ba parents donc ezala te eza groupe nanga bisika na botama
Donc on a de jouer, non, boy jouer. Vous avez une bonne relation. Ah oui, toujours. Bonne relation, Zali. Toujours. Bando est déjà bien à papa na yo. Papa na ye. En tout cas, banana ye déjà ka famille bito mona na kala. Donc nande kutu na ye adeba tu deba ozela en photo kende fo sabo donc nan vraiment na 8 tenté ya robenga motonyo stuti. Na dans la vérité. OK. Mais na obenga batonyo to mona. Merci beaucoup. Merci Souza de Monica, to monio na kata Kinshasa, to sepeli, Otika groupe en tout cas ba félicitations à gérer à bombi vraiment groupe na yo nana limia et bungite na circulation ba groupe musupe et bunga. To mona ki okenda ki poto. Awa déjà et ozaki na groupe Miombe gauche tout cas komona banzonzing te. Maintenant on compte na poto ba groupe ba sanganaka mo ba retrouvaille mo banzonzing tout cas la komona yo tate na ba film moko. Ezadi ya comportement kara ya groupe na Miombe gauche yango memi kuna oboyi ko sangana ba ninga to nini esala kito bazo kwa kozwa yo te pour ko ko jouer te na banzonzing. Ya poto. Bon, déjà na réalité des choses eloko na yebi ke nzonzing a poto ezala vraiment peu mingiti. Déjà ça quoi netia art tout meni ba actrice na ba acteur art nga vraiment na féliciter bango ba tourner tous les jours chaque jour ba tourner biso na poto tam so boko zo temps ya tourner mais ba ninga pe musu bana misala ba ko kipo benganga mais tam so na moment wana nga fona ke kayu après so ke kayu mo musu pe mo tam so za pe na bana mutu pe otike la bana azati donc na poto to koma mingi ba responsable parce que il faut ça là. Socialité ba facture au foutate donc c'est vraiment un peu compliqué na poto c'est vraiment compliqué donc tant sous temps ba sangana kana ba o bazana ba tonde bazalaka o mo ba mususu boza pe na tonte mo be bokutana ezate mais na kata ba association ba artiste poto za oui nazali tous na mono vivant tous na ba mama biso na biso en tout cas ba association nyonso wana nazali. Mais otika ki groupe na yo awa Souza yo obanda ko loba ba groupe a théâtre futa biso te mais groupe no otika ana Kinshasa est-ce que futa ba tinde na ba ombo te na futa te non tinde na ba ombo ndeni papa mama na ngai na futa ta na futa ba nini na futa ba ombo na zui wapi pour futa ba pour entrer zate tout le bas clair maman ba futa ka ba tout temps besoin na sponsor na bino à l'époque tous na ba sponsor ba taku ba za ko futa mais les lotés au foot à batunini tam suku tu yo moko so bimisa mbongo na yo mo ya poche na yo o attendre comme ra beli kuna on peut ça été pour faut tourner na lumière il faut ba mona film isolé autant ça bon zo gagner ni eloté visibilité kaka ya ke groupe nana lumière ezalaka toujours à la page ba groupe kin fort à des fois pour mona na lembi mais si on bosse un homme tourner si mais on moni ba to mi ba réclamer ba rediffusion ça trop c'est normal tous un bon côté donc faut foutre espace ça demande l'argent non comment tu foutre à té mais pour nous tourner faut osana muto foutre cam ba matériel ko to ngamo na za na mais faut foutre caméraman montage et tout ba na base à peine ba bon ba transport ba uta misika tout ça demande l'argent. Souza et bien Souza to Monica oh mutemano qu'est-ce que tu as Souza de mais na poto kuna ojoate mais tant oye awo bandi ko jouer c'est-à-dire ba comme ko solliciter yo to ezande ni pour na poto jouer te beto mona ba comédie les cara yo zala te mais tant oye comme ko jouer ezande ni bon on y awa déjà un an na bana te antiki bana la poto OK c'est comme mutu pe le ba comme bana ndala mama na comme mama OK donc antiki bana la poto ce qu'on est na yebo donc naza libre. OK. So na 8 ans ba ninga ba benga en tout cas vraiment naza disponible au kende ceux qui na reçoit temps na mois 2 jours naza na mon en tout cas la zana pour cette balancer moi c'est net moi Souza ou ça qui est extra na mbonge mais na petit ce qui te cause oui ça succès makasi oui ça la succès c'est bon coup de sonner ya mbonge liloba ya suka voilà tout le monde bongo zaki Souza awa to ya mi Souza de Monica a uti bongo poto pour ça confusion Souza za na bisoté a uti poto il y a 10 ans depuis que Nesco la zongeli biso c'est vrai et sa visite familiale mais l'occasion faisant les larrons tous ont été tout na epeka moi mituna et belé concernant makamba groupe na ya théâtre c'est que Souza avant voyager to ka banungu belé maki Souza kimi parce que boti akati carrière na ye ake poto siko ezaki ya solo ko kene poto ozaki na mwana tikali ato zaki na kuna non ils avaient bon côté
kokata carrière bato mosusu tokomprana te mosala théâtre eza mosala na biso tosalaka mpo yango nde tovivana nango donc fayaki mpe nakele namona mpe mboka mosusu esalaka mpe bien esali mpe bien nake mpe nabotami kuna sika lelo mpe na ye esali mpe bien kobota déjà kobota eza lipamboli mwana aza lipamboli euta apa nzambe nzambe so apesi yo na baninga mpe mosusu na baboti te toza baza na ondimaki nzambe aopia bango donc ezalaka mabe te théâtre ekosila te mpe oboti biso mpe tobotamaki biso mpe fo tobota donc c'est ça mira ototuna olikamo moko mpona groupe ya Muyombe Gauche nayebi te groupe wana lelo masuza okenda na Sinak Monica mais kombo suza la tako kaka ezaka neti identité mo mpona lelo mo mpo accepta ndenge wana ah oui c'est normal parce que nga bato bayebanga na Sinak te bato bayebanga na groupe Muyombe Gauche donc c'est normal et ça vraiment normal parce que groupe Muyombe Gauche na bandi na ngona sinon que déjà na koma déjà na koli déjà na omo d'ailleurs koyeba ko mbongo makasi olinga mbongo oh na koma d'ailleurs koyeba d'ailleurs mbongo makasi mais ton azana groupe Muyombe Gauche na yeba ke lote donc c'est normal na groupe Muyombe Gauche ko aneti na botama na ezala ko akutu te na botama ndeko kokota yi kombo na ovo makombo na normal ya yo o abotela ezalani kombo na nga eza Iget Tambikila Bibim prénom na nga eza Iget OK siko olinga ba benga kombo nini na kata trop tangi na ona tangi puis ça le bien bon kombo déjà so muta bengi yo ka isala bien na muto ayebi yo OK ndeti nga bato bayebi nga o tokola na bango babenga nga Iget na bato bayebi nga na maboke ponga na nga mwasa maboke babenga nga Suza de Monica bato musu babenga nga mingi zala Suza ba musu Suza ba musu Monica donc muto benga nga na ndenga lingi donc naza na préférence à kombo te ongandi na zaboye na bongo na de kombo Suza de Monica déjà combien des années de carrière bon na umeli na ruba obosana na pe ba date obosana plus de 25 ans plus de 25 ans na siko ko bandu bani musana yo ya maboke po itolo bango mutino ça va souvenir so taille na bilan ya vie na yo souvenir nini oyo etikala yo na musana yo pe oyo sabiso penza na musana yo ya théâtre pièce ni yo mona ma pièce sala yo bimisa yo etikalo pe no pièce yo na kobosa na monte bon déjà na groupe Muyombe Gauche to sala ba pièce bili so to tika net na groupe Muyombe Gauche za pièce yo etikala ti lelo ya mbonge elo balo ba suka dans les films moko et bimisa biso ka te ba actrice na ba acteur te bimisa pe groupe voilà et teka ki groupe mobimba donc film ana to tambola na presque partout mon est toujours nakoloba nga na yeba commune mobimba kisasa kana na ba film wana donc to bando jouer net lelo to za vendredi to za na 10 production tamsu na ngaba OK lobi kuna dimanche donc to kinda partout to kinda matadi boyo yo momo na ko bisika okote zate to ke boma to jouer na boma na stade Sokola boma na to jouer vendredi samedi dimanche bisika okote zate donc eza film moko eza na ba souvenir ebele ma nzamba sa nzamba ebindeni asala mamna lelo soki ya mbongo azalaki susu envie tant mususu ndenge nzamba ebindeni amebela mamna tant mususu lelo mbeto beta suma so mususu tokoko ozokisa ngwa ta remix mo boye ne to komba mama ba koko boye no ça so bien na koluka yo na landi be mission quelques émissions au salaki mais autant akomba mbonge mingi bonga zo représenter nani na fina bon nakoloba groupe Muyombe Gauche ka mobimba en général nakoloba bazaki bayaya famille baleki ba nanga baza bayaya ba noko banani ezaki vraiment na suka nga zaki moi muke na ba nyonso donc batinda nga pe mais ezaki vraiment famille moi ay loko so na salibo ya kala olinga te biso zaki mo ka Sofia talio bobi asepe na likambo totiki motanga mais bité lelo soki ezalaka na bacteur na bactrice bon biso la kala ezala bon donc groupe Muyombe Gauche eza famille to nga penza na kolela nde kuna donc c'est normal que natanga kombo ya mbonge mingi mais si quand ndenge groupe Muyombe Gauche yo bosana ngo te parce que yo so Muyombe Gauche ezo ba trophée Suza fait partie à ba trophée au Muyombe Gauche aso est-ce que yemo Muyombe Gauche a raconté talent Suza to raconté ba misala ya Suza na kati ya groupe
te wana eza photo na miembe gauche otuna te Souza de Monica soto bito tala tango bozaki na groupe ya miembe gauche na bino nyonso lelo nde bokoli bokomba mama ba papa bato nini oyo kotanga oke moni ke tozaka na bango pa miembe gauche lelo na moni tala na bango eza ya komata. Bon, biso nso tozala na biso déjà bato baosamisa na bango lelo président Ali azocontinue mosala vie azocontinue mosala na ye chocolat azocontinue mosala nazomona mama Naomi mpe azocontinue mosala mpona ntango ebele te presque biso oyo tozalaka santa mpe azocontinue mosala na ye donc tozalaki ebele mpe bakufi ebele mpe toza na bango. Mais bango basala somo bo awa les anciens de Muyombe gauche yo za na kati te naza te ozate poani oh nayebi yango te nayoki onka ndo olobi les anciens de Muyombe gauche oza na kati te naza te nayebi yango ta lelo ntango ozotala théâtre internet ye bana basi baactrice bamama bakomi kosala bacompte en rendre na internet parce que bino bolingi mingi internet ezolobela o nini. Bon moto na moto aza na ndenge na ya monela makambo nakoki mpe oya te na tv lelo napesa motu conseil en tout cas na conseil wapia motu te toi mikolo toi bamama donc ezosala ndenge nini esala asoni na place ke bino boteya public azozela tala boye na matière nini boteya biso nini me bino bokomi sikoyo ya kofingana bacompte à rendre ye na internet. Nape nayebi à l'époque ana ntango biso ozala na bampuku théâtre ezalaka toye mpona koédike masi déjà kuta à l'époque na biso ezalaka rare mpo mona ata mwasi ya théâtre avai na bar nayebi te lelo nakoloba makambo nayebi te bolimbisanga vraiment pardon naza mieux placé te ya kopesa motu conseil donc biso nyonso ntango oyeda na théâtre oza daye mokolo oya déjà mokolo oza responsable donc mutu na mutu ayebi nini osala dede mutu na mutu awuti mpe na bafamille na bango de trois na yango na olobaka nazongisi na groupe Muyombe gauche biso na groupe Muyombe gauche ata masanga pamba tozalaka omela te vie gauche olinga te talaka vie ndaza ya mokolo bon amoni osima sango omela ngo te mpo ye mo amela te yo leke na nini lelo ta lelo nayebi te ndeni ekendaka mpo na ye naloba makambo nayebi te mpo nazalaka na bango te 10 ans mpe eza ebele donc nakolaka no te lelo nayebi makambo osala elobi te nazotala me ba mikolo na na conseil opia bango te te nga mwana ngo osani théâtre te 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 mosala soni te déjà na mboka na biso awa soza na mwasa maboke mpo balo okomi na kashe soza mwasi olekaka na tv okomi daye na kashe nga naloba makambo nga mona viva na mboko mpo nga bapesanga bakombo nyonso mwasi intele mwasi ya moto boye ye boye oye boye siko mwana na nga na olinga na nga sibi makambo wana te motema na nga ona nango ta mosusu ya okokania makambo wana te donc oyebisi osala te. Sous avant kende avozon rapporto kotikala komona Muyombe gauche to omona to omoni ka Caleb to omoni président na rote déjà président Caleb aza à Paris donc sonza masuni dans mona Muyombe gauche to omona avant na zonga na omona. Merci beaucoup na ko compléter des questions ya Miklet baloba ki sous avant kende akotisa ki Caleb na Muyombe gauche na conflit yani en tout cas ndenge lobama que Caleb na Muyombe gauche bano ka te parce que Caleb a su Souza est-ce que tango yaki pas Caleb yo na Muyombe gauche bozaki na relation nini? Bon les problèmes que ngande na ya pas président Caleb koluka musala ngai ndi na yo luka musala ete balongoli yo balongola nga pa muntu te ngande na ya koluka musala na siliki na nga bisika na zalaki toyokani te na kena nga koluka musala ko ko silika wana ndesika bat batelemeli osilika ki par rapport parce que monde ba remplacer na muntu moko yo siko epesi okando siliki ndo yepa Caleb non ba remplacer nga ndeti na ndeni parce que eloko moko to lo ba clair ndeti nga na boye naza Souza yo za bonnet ata mukolo mote ba osala mo be mission ba kozana ba dega bala ba kitoko po batoko kana te ba ko remplacer te wana ba ndenge na yo wana ba belengi na yo donc mutu na mutu azala na ndenge na ye ba ko remplacer nga te ezaka ke nga déjà na kolaki na mo comprendre déjà que na besoin pena soma moi plante na zana moi $2 moi $1 bino so bo pienga te na siliki yango na kena na côté mususu ezelo musuta pour le autocollant tout ça clair mais balobi honnête babinzela à partir ya groupe Sinar qui ont des pesa que chance ya poto
Non, nga na longwa déjà sinar ke kala vana ke poto. Déjà nga na zena sinar ke na bota ate. Na longwa sinar ke na sali na lumière. Bane leki na boti. Après na yo ke poto. Na tika bébé na nga zaki na 1 an. Donc sous appel 1 an. Na yo ke poto. Zemi na ata mutu moko mona na Congo te. Kande zaki quitter mata Congo ba ko sabakende. Bon voilà, tozaka awatoko bana Souza de Monica. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous na Sainte-Thérèse, ma adresse, il y a agence Paul, il y a fait, oui, allez la ville, oui, donc il y a des besoins, oui, ah, tu vois, suppose la Sainte-Thérèse, bien sûr, elle lui dit comme ça, oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon bimba. Yango jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ça 6 mois. Papa Sidi, yebisa ma voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Et ça pas ya José Baïla. Cyber service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète.
awa Ba José. Huguette. Tout ce qui est pas mal malembe mira. Oui, bike. Ngai banda tu bane émission. Nazo mona suzo na ebaka. Yo na mona te. C'est 10 ans après. Parce que oui, 10 ans. 10 ans après, bando bandia. Aujourd'hui, ça a question au sens il y a responsable. Et puis bah tu une question. Obi que moi nananga qui jamais que ça théâtre. Mais il o moyo ça na TikTok. Conseil nous opé ça pas. C'est comme si mutu moko lingaka ko bina mingi ozana poso comme danseuse na TikTok yo wana ko bina mo pesi batu simo zo bina zo mona teke lelo yo tango bana no ba otala wana ba la naka lokolo na yo mwana comme danseuse ah maboke lelo so lelo batu ba yebi eza pour maboke mais siko o baluki yo comme ko éducation zo pesa batu na ko bina wana Souza de Monica. TikTok successful. Monto a à comprendre TikTok en fait. TikTok est le moment où il a 10 secondes ou 15 secondes. À des fois, il y a un boté monté mon anzambo ningi si moi loketo. Et ça là bien. À des fois, il y a un canisi mon papa bisa moi wanda yo kakala ya zaiko. Nzembo. Ah, banzembo ze bele papa bisa wana. Na TikTok ça c'est alors nostalgie. Exactement que ozo sala oye obina na TikTok nde éducation ezate non. Mais yo bina mingi. Nga na bina nyonso. O kofi o nzambe oni. Déjà nga na vina nga sans nzambe mo burudo ya zara liboso nga na si. Pour revoir autre ma danseuse? Nazade mutamabe koki. Pardon? Nazade mutamabe koki. OK. À toi question faut sipotenga. Sipotenga pe la question na tunayo. Souza. So babi ba bandela vraiment mokili. Souza. On se pose à nani? Comédien? Tamaboke? Est-ce que l'on y regrette na vie na yo na musala théâtre surtout? Bon, il y a na regrette na musala théâtre zaka ndenge ba na ko ba netini ba fan na biso mambalobaka. Mais à des fois na condamna bango te. Biso ba congolais tozaki nde tovanda pe kana ba groupe ango wana toaka ba congolaise na ba congolais biso nyonso tomi kosa na pe ka makambo donc na Congo na biso so yebani okipo ozanga libala okipo ozanga obota okoki ozanga makambo belé kapo 2 personnes to 3 personnes mo ba yebaki eloka na ngeta yango wana mais à part ça msa maboki ya kitoko elengyo wapi na ebisio elengyo surtout surtout que tu as beaucoup bino bata beaucoup ba reprocher bino mingi surtout bon en tout cas bien maman boss bino ba maman boss supporter biso vraiment ba comédienne ba traiter bino mingi ta ba pesa bino ba rôle ba pesa no ndako moko ya ba to bosala théâtre et après oyo ki comédienne na ko bana bala bato o ba yibaki na ndako. D'ailleurs, voilà pourquoi comment on la bino ba site ezalate beaucoup ko ça auto gouvernement qui parle la biso makambo oui beaucoup c'est la biso te mopi c'est justifié yango yango sala maboki toi quand même ba responsable ba ndeko na ngai tout ça quand même ba responsable toi na ba famille toi na banda kuna biso toi pe na makambo na biso eza en dehors à maboki to sala bino bo aider biso pe biso site ale to yeso ko yiba eza lokuta mama eza pona ko bebisa ka eza pona ko bebisa réputation na biso papa biso ba bata maboke tout ça basi lokwa basi nyonso mokili mo to kisene lota eza ka musana nga maboke to na sisi na zongi na zai gate na ndako na nga na bana nga na mobile na nga eza ka ke biso ba to comprendre ka ke soza muta maboke tina vie nyonso zaka yango non. Soki ezana message na minute o lokwa to ke non chité bonnet à lobby message o ozana on pona opesa papa na muyombe gauche o loba nini nani loko loba nete na pied gauche makasi moi naza quand même naza fier ya Souza la Kishasa Souza batela ye azala bien nzamba bomba ye sala bien akoli bo mona papa na bino zo kola kaka et sala bien on a artiste comédien na artiste comédien message nini on pesa. En tout cas, on a ligne mingi. Félicitations à Moussana, mon sala. Et qui est vraiment bien. To comme belé, ba te belé ba personne ma batunio soto ba kufa ba tutu ba kufa.
bapema na kimia eza nzela na biso nyonso bato ebele po tika te lelo babimi bimi ebele mpe donc mosaleki ebien oyebi nayebi ko nayeba te ndeni. Vraiment, bon, vieille gauche, quand vous voulez, te pose à bon, le roi au monde sous la terre aussi, et comme le roi de Kagi sous ça. Vraiment, tu remarques qu'il y a une structure, comme tu as déjà sous aux arènes dans la commune. Né grandi en zone. Bin zone. Ok. Parce que mingi est baraté baraté ça le monde la minza. Voilà Ngalema. Vraiment, tu comme Nasuka, merci Mira Kianvo, merci Niket Lelo. Merci beaucoup, Souza. Je crois que c'est un souka te non yebo fongoli nzela. OK, Souza peut 10 ans aux ongi. Et ma bonne typique moko kanga mingala. OK, mwamba. Mukwa pene kanga minga. Ozobenga malelo yo mwana moyembe gauche. Je pense que na monde ya art obimisi pe bana. Yebisa biso ba comédien ou ba comédien nini oyo lelo ba sali pe kombo ba baye ba ki ba bimina na groupe ya na lumière ya Souza en tout cas basé belé na kotanga moko te to tanga quand même eza fierté na bangoti basé belé baza vraiment belé lokwa Dali pala ta uite pa na yo bandima te bandima Dali pala ta uite pa na yo auite pa na yo tunae na toi nan moto tangi kombo ah bon ah oui donc basé belé to na bango belé et belé bango nde baza mieux placé à koloba ki na uta pa ya Souza bamusu bandima ngote bamusu baza boka to basi biso nyonso mais nga na sala émission Dali ngandima yo mo mama nde ozo na lobi to na boyi te nga na biso ke na boyi mama bolo ba madame bango nde banzela bango nde batémoigner mama pa lobaka to nga mona na nga mona na nga témoigner nga te nga mutu na témoigner Mira vie ko jala da biso aussi yo bango boti bango boye oloba yo na lobi te tu na nde bango OK bon to comme na suka merci beaucoup na bino nyonso merci l'équipe technique mobimba. En tout cas, merci parce que répondre à l'invitation Nabiso. Lelo, vraiment, tolanda émission, tolanda, pardon, élément Oyo. Tozon à tout après pour continuer l'émission Nabiso. Éternel de Tout-Puissant, Lisipanangolo, Obongwanité, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour l'on a vu la terre, tendre Père Céleste Seigneur, tu as donné et tu as repris, que les noms des données sont donnés. Jehovah Rapha, Jehovah Nishi, Ouége de Nabaïnge Bene, Toye, Katna visite, pour l'on a Naba Obatika Piso. Tendre Père Céleste Seigneur, Jehovah Rapha, Jehovah Nishi, Naibete, Miliou Monabango, Ezali Kopé Manakimia. Nzambe na nguya nzambe na nkembo problème eza na ba oyo totikali envie yango nazo bondela epai na yo yawe obomba pe obatela libota oyo mipepe nyonso ya mabe oyo nyonso besu ya basimetière oyo ya bamvutuma ya poursuite ya contrôle ezala na nguya te ngo na makila na yo au nom de Jésus-Christ kolo nanga moto na yo ebanda kobima katikati na oyo esika bakoya po bamvute bakoya po bansosele kolo nanga ya bamona moto na yo ezali kopela ya pe libote zinga manase na grâce na yo nyonso kolo nanga batiaki semence ya mabe katikati na libote. Voilà yango wana c'est ça fait combien de temps déjà depuis au match. Voilà, donc tout ça on peut dire parce que le temps est égalé. Oui, ça m'a abonné exemple de télévision et là. Merci beaucoup. Deuxième épisode. En tout cas, Marianne, bon, c'était là la question à moment, c'est qu'il a besoin de vous. On répond à l'amour. Merci beaucoup, Nassa. Eh bien, il était venu. Ah oui, ça c'est un plaisir. Merci beaucoup. La balinade, vraiment, pour ça, c'est la lumière, on va tout ça, la lumière, moi, le moment de ça, on va dire quoi. Nana lumière aussi. C'est voilà. On a dit que comme on va passer ce journaliste.
nga na ba fa na mo bi mo fa la zamba pambola ba tunya so ba dinga biso na na bien mon en tout cas vraiment je suis très content na mon bana groupe na réunion so vraiment na c'est président Chabani Record en tout cas toujours fidèle ok na mozaka pour moi toujours parce que nana lumière et banana Congo web voilà donc à Congo de Bozala donc nana lumière pour Bozala donc on est là voilà merci beaucoup on est là donc nous allons. En tout cas, Bozaki décidé, bomoni vraiment, bah question c'est là qui vraiment, il y a ma casse na quatre émissions d'habitude sous Ademonika à l'obélibiso parcours naie, bien que émission d'habitude réalisateur d'habitude habitent Zamouké, mais to kolukali sous tout ça la émission mususu. En tout cas, merci. Na boblanda kibiso ngana bino tukutani mbala yasima. Merci.